Camarade, bonjour. Soki capitale ya RDC ezalaki na este mbele sava. Oyebi Kinshasa wana ezobebisela mboka RDC na makambo ebele. Bakinois baza distrait, bakinois penza baza bapere badistrait masanga miziki. Bazoyeba esika bauti esika bazali mpe esika bazokende bakinois bayebaka te. Kumisa kaka. Na mboka penza oyo penza eza barevolutionnaire Félix ya kotambola te. Bakosinye ye babeti ye mabanga. Mutu atribalize mboka adivize bakongole. Mboka ekomi ya famille na ye. Nazoba mosusu oyo ya Jean-Pierre Mbemba. Moyibi mosusu ye wana bandi. Epa yakende kokosa bibwele na bado si bamonela penza mboka RDC za na pasi penza za na pasi penza. Makambo tozoka na réseaux sociaux balubi bakubimisi 5 millions de dollars soki na 4 millions soki eza montage soki eza ya solo soki eza lokuta toyebi te. Ebi ba montage ekomi ebele na ba réseaux sociaux. Bato oyo bakokanga Corneille Nanga, bakokanga Bertrand Bisimwa na Makenga, na Pero Luara na ba mosusu. Bakopesa bango 5 millions de dollars. Ezo ozomona ke mboka eza na ba dirigeant te. Kaka likambo wana soki eza ya solo eza nano soni moko ya maseki te. Vrai soni. Oyebi 5 millions wana yuko bongisa bakaniveau eza na Kinshasa wana. 4 millions wana bozoloba bokofuta mpona moto okanga Pero Loire. Un journaliste international. Journaliste molobeli ya peuple congolais. Siko ye nde apekisi bino botonga mboka, botonga babalabala. Pero Loire nde apekisi bino bobongisa bakaniveau ya Kinshasa. Pero Loire nde azotinda bino botribalize mboka. Kabine mobimba nyonso baluba na baluba. Touti koyoka pe Félix Tshilombo Tshisekedi anome fie na ye soki Christina Tshisekedi akomi parseke na ye secrétaire particulier ya tata na ye o mboka nini pe bakino bozotala kaka Charles Mbemba akotambola o bokende na armée bokende na bitumba bokasi bana na bango bazokonome bango kuna bazofutama bazovoyager yo kende na bitumba kende odaye yo Jean-Pierre Mbemba bila nini oyo ya bana oyo ozwaki na MLC esi osala bango na bafamille bao baperdelaka bana na bango na MLC na yo wana lifuta nini opesa bango seuti koma ministre ya défense lelo oza na transport so ozoluka su bibweli mosusu bon il faut bongo kaka so moni bato bazoyoka te bon okende kaka toboyi te parce que ere moko na mitunaka mpenza maele ya bakongolais surtout bakinois ekenda wapi bakinois mutu obebisa mboka bozomona ye kaka boye beto ya nini eloko moko te autaki koloba kotonga plus de 38 000 km ya goudron ya babalabala na RDC eske abandaki deja ata centimetre moko eloko moko te badiscours na badiscours bakinois bobosanaka bokolia 4 fois par jour ki bakinois bozobosana Congo ekoma Allemagne d'Afrique bakinois bozobosana nazoloba bakinois nakoloba congolais nyonso te parce que baza na baprovince bino bakinois nde boza esika bainstitution ezali so bozwi mabanga bobambi Félix bobambi Mutamba bobambi banani ba Jean-Pierre Mbemba wana nyonso na ba Mboso Kudi ya Kwanga wana bosauve mboka donc eloko ezotikala na ngonga oyo il faut kosauve mboka kosauve mboka il faut Félix alongwa na pouvoir IDPS ekosi lukuta na lukuta kadiosha na kadiosha mais bakinois bozomona kaka nzambe akosala Matthieu 7:7 senga bakopesa yo luka losambo na biso Félix alongwa na ngwende alongwa na pouvoir sikoyo esengeli force tobenga na ye par force ozwi nzete mwa libanga ka ndenge wana
makamoni toleki nango te. Nous avons plus de 450 tribus, mais tribu moko esika nyonso miele na miliki ezali foka tribu moko. Soza na kombo ya Mutombo te, Kabeya, Chituntu, Chimbuyi, Chipaswa, Chimbangu, Tumba, Kakolongo, Mwepu, donc okoleka te. Hein? Zomon. Banakin. Bofungula miso. Soki bakinois par exemple toza 10 millions. Non, 6 millions, zaka soki 6 millions so combien on. So 2 millions ikufi. Mais 4 millions isauve mboka problème eza wapi? Ata so 3 millions ekufi, 3 millions mosusu sauver République Mobimba. Po mboka evanda stable libele na libele. Mais mabeza wapi? Wana nde libération ya solo. Parce que problème na ngonga oyo eza na ba province te, muto akosa bino te. Problème na ngonga oyo eza na capitale. Il faut ko sauver mboka, mutu ya mboka eza kopola. Na ngwende ya pouvoir ya République mutu avandi wana te. Ko sauver mboka il faut na no mutu wana elongo. Na ibi délivrance nini? Eloko musu ebumi mboka. Ba église de réveil. Bolandaka ba église de réveil te bazaka na position te. Ce sont des commerçants. Baza ba commerçants. Ba okosa kosaka bino. So ba pesi bango mbongo na pouvoir bakosi bino pouvoir uti na lola. Lola ya wapi? Pouvoir oyo bino moko monaki na prestation du serment makambo esalemaki wana palais ya langi wana ya lifelo bomonaki yango te wana eza ya palais ya langi ya molimo mosantu ya wapi siko makambo ezolanda tribalisme moyibi lukuta pe boyebi ke Kadia Pemba Satan nde mokonzi ya lukuta pouvoir oyo lukuta na lukuta kobanda likolo tina se kadi oshado bakosa awa donc on dirait eza vaccin ezaka tina misisa mais bakinois boza kaka wana tozo belela yoka sikoyo Pero Loara journaliste mutu afungolaka penza azokondola bango donc basekele nyonso oyo bomba na Pero azobimisa babimisi 4 millions de dollars po mutu azwa ye 4 millions 4 millions wana bozwa yango bozwa 4 millions de dollars wana obongisa bakaniveau ya Kinshasa bakaniveau eza wana eza boucher bambongo bozo kopesa na mindele po bavandisa bino na pouvoir bobima na pouvoir te bomoni Kongo ekomi lupango na bino mais suka ekozala mabe naokela bino mawa Félix Tshisekedi na groupe na yo bamboso Kudia Kwanga bambemba Jean-Pierre Gombo Gombo Jean-Pierre Wambemba Bandi c'est un bandit ce monsieur ozomona donc bakinois bolamuka kubanga liwa te totali awa na bilili jere etamboli na Kisasa etamboli balakisi ke baza bapomba te wana eza kapitale soki mbuma nglika ebandi na kapitale wana affrontement ekosalema te affrontement esalemaka na ville te pe okanisa te bango nyonso nde batamboli wana bajere okanisi bango nyonso baza pour régime oyo jamais baza pour régime yango te kuna na mapinga bakoma na salaire mibale baluba bafutamaka 2 fois bikolo mosusu bafutamaka mbala moko omoni arme eza divisé donc wana eza distraction bana kini mboka eza biso nyonso kubanga eloko wana te bino bakinois nde boyeli biso likambo oyo IDPS soki elobi IDPS yango nde ekochange mboka yango nde solution ya mboka lelo toza wapi fanatisme fanakwiti omoni sika ekomisi biso botika makambo wana ya fanatisme nde IDPS oyo
bozali kozela pendant 32 ans idps elobi idps yango eza penza na suka donge kutu regime ya nani ya Kasavubu eleki idps oyo fois million idps bozomona regime na bango vision moko eza te bilobaloba lukuta moyibi tribalisme na bavoyage nde mosala baza nango na okende matanga bomoni ebisaki bino Félix akoki kozanga matanga ya edingwe te nde biloko ayibi wana soki ekei na matanga kei na bamariage na bafete nde mosala Félix ayibi apart wana na kovoyage soki aoki anniversaire moko esalemi na poto azwi avion akei okomona ata réunion moko ya baministre na poto président moko akokota na yango ata bainvite ye te akoya Félix bakino bomona esika bokomisi biso donc esika kinoa nyonso ozali soki oyebiki oza oza fana ya nani ya fanatike ya nani ya idps yebake il faut penza obeta mabolongo osenga nzambe bolimbisi bomona esika bokomisi mboka mpona fanatisme batie 5 million anje soki moto akokanga Corneille Nanga Bertrand Bisimwa Général Makenga moto akokanga bango bakopesa 5 millions de dollars bino moko bokoki bango te babeti bino bontaba bopakati bomboloko boye pe na mindele awa barume babeti bango bazwi bango lokola bambinzo sikoyo bozosenga moto akokanga bango nani akokanga bango bino moko bokoki te bakangi awa bavio de chasse bakangi bahélicoptère na baauto blende na bachar de combat minduki ya kilikili nyonso bakangi yo mutambaka na suki ebele wana yo yaka pe okanga bango soza mobali distraction na distraction bomona distraction régime eza na visio te distraction bagouverneur bapakati mbangu bagénéraux ya basashe wana bapakati mbangu siko mutamba na basuki ebele parce oza mutamba muluba ozo reve lukuta na lukuta lobi ezaki ris soki bokei na baris risi ekweyawa nini distraction lelo ekomi boke bodiembeli na Chine bolongi kokuna lisusu lelo bobandi kodiembela na Amerike depuis boza na pouvoir bujimai botonga yango te depuis boza na pouvoir kananga botonga yango te bozoyiba bozomema na poto bino bakasai nani aloka bino mpe bozosala buzoba oyo boza banomade boza partout na baprovince mais olie mpenza bomikitisa boyebake bokomi na problème bozala omwe ata na suka malamu me bozokontinue kaka buzoba na buzoba nayebi te Félix okobangisa moto moko awa te biso tobotami tozali koyeba Mobutu ya Brazza Mobutu ya Rwanda Mobutu ya Burundi Mobutu ya Maroc tozali koyeba ke Mobutu ezali kombo na ye te tozali koyeba ke Mobutu nde ezalaka kombo ya président kasi Félix moto oyo bakabeli yo pouvoir mpona kombo ya tata na yo kobangisa moto moko te kaka kombo ya tata na yo nde etie yo wana yebaki suka na yo ekomi mpe kozala mabe makasi yango wana na suki wana bandeko na ngai ezali kaka pasi mpe koseka ntango ozokolanda bareseau sociaux 5 millions de dollars 4 millions mpona journaliste Pero Loire na bamosusu peut-être na babiso oyo mpe bolobi mpe na bamosusu bokosala eloko moko te tokokimisa bino bokopakata mbangu na ndenge ya moke te bana kine moto akosa bino te Kongo eza Kongo ekei pai te bozolanda
ba insécurité obozoka na este wana eza Félix Tshisekedi nde azotinda babandi ba volume armé baboma bato pona ko insécuriser peuple congolais. Boyebi aza na esengo makila ya bakongolais tanga mingi parce que ye azopesa sacrifice epai ya satana. Félix azalaka na deuxième monde, akendaka na deuxième monde, aza na bapacte oyo asalaki. Sikoyo ifo bakongolais bakufa ebele mpo apesa sacrifice epai ya Lucifer. Yango alingaka kimia te. Bokufa na bino ye azopesa sacrifice ya makila. Ifo boyeba yango. Moto akotia tembe alanda nani wana prestation de serment ayoka parler à langue wana oyo ya baruzi christian wana mertour oyo alobaki wana nde boko comprendre bozolanda. Donc bana mboka na suki awa bose méfier na l'église de réveil, bose méfier na yango kino esika place nyonso ozali muto akosa yo te o mboka ekei o bamemi yango lukuta ennemi numéro eza Félix Tshisekedi Tshilombo na famille na ye nayebisaki bino liso contre liso boyeba epai ya mutamba. Tomona azokima na mwambwa moko berger chez berger wana omoni ye boyebi epai na ye Jean-Pierre Mbemba Gombo yo suka no ekomi deja soki ozosakana suka no ekomi botala esika nyonso place bazali bamilitaire na biso ya FARDC oyo ya GR wana bango tu babengaka ngai tous les militaires ya GR wana babengaka ngai sikoyo nazobisa bango bakanga Félix bazobanga. Pourquoi ni bazobanga bokanga ye toya biso tozwa ye na maboko. Merci Nzambe apambola bino wabino coordinateur national ya mouvement article 64 MA64 tumaini bya Mungu eli